Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Check Check mama, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check na pesi binombo te bipa nyos bozwami bozwa gros bisous et outi na cœur sensible azakaka na mabela bakoko et pa epenza bakundela mutolo na ye wana soki na zongi na mabela mindele na ke kopesa boss na ngai sibo mutombo papa mbote et outi na cœur sensible balobi tala épaisseur ba neige biso ande makambo wana soki na keli susu kaka na vili wana kopesa wadani mbamu kolo versus yende makambu kwa soki naza awa vraiment na meli bakoka na cheba mega a cause ya wadani mbamu soki na ke na Suisse na ke kopesa Brigitte Savane mama na Chancel leki ya boss si mutombo mama chérie beauté vanda zombote euti na cœur sensible ndenka to solo laki yo yebika li solo ngoti kala te na zoya wana sans plus tarder metitima akofongola caméra naza na invité na ngai mwasi kitoko mbinga ba forcette ye moko a commis se présenter atako boyebiye. Bonjour ma chérie. Bonjour cœur sensible. Omi se présenter atako bayebi yo. De la douceur, n'a pas ici ma meilleure veille, bonne année na balandignon sur Congo Check Check, sans oublier mon boss papa Sibo Mutombo. Toute la famille Kikyoyo, je vois ma tata Brigitte Kenge, Anne Banza Kenge, Nalingi Bino Mingi, meilleur V, et puis Essengo Makas, Namoni Grande Sana Nakata Mabela Bakoko, Boye Imalam. Ah, merci ma chérie. Vraiment Nzambe apambola yo. Balandi ya Congo Check Check TV, Kinshasa elengi na ngondengi bojo ka ba pi, ba moto, ba milinga, ba poussière. Elengi na ngonde yangwana ponga ngana bana koloba ni soki balobi ke babongisa banzela ekoma kitoko partout ekoma bien ozomona ke na tango yo ye na Congo ezaka neti outi na poto ye na poto elengi na ngosoko matina bisi ezosala ndanga ozana kata bisi otali bwe mabele ezomona na wana nde donc intomo ya Congo vraiment sans plus tarder balandi ya Congo Check Check TV soki obotami congolais te okoyeba te nini eza na Congo botama congolais omona penza makambo oyo nanu bamona te na Congo komona yango balandi ya Congo Check Check awa namoni penza makambo ebele sengeli na mona mususu penza otali boyo lobi comment bato ba se comporter boye eloko ale bosu penza lekelaka ngai ba moto ezolekana mituka ezolekana batu bazali peme na prince bazokata makadam ba pieto ezate mais okomona mutu aza à l'aise mais okomona soki mbula ebandi bandeko mutu nyonso bongila tia mwana na mukongo yindi mbangu penza kosakana te eloko na comprendre te na mutu nanga epesinga kinzungu na yebi te pourquoi de la douceur alimbola batu bakimaka mituka te ba moto te bakimaka nde mbula yango ndeko afandi ana mabela bakoko alimbula pourquoi bon monsieur c'est comment on est juste fier et surtout ba jeune garçon et comment on tambola boye fier dans amoni ke muninga ne mobala okumba mutuka moye akima ezate biso pe ba jeune fille comment on kata mutuka ndefa tele manga jamais na hotelema oyo un jour na tuna chauffeur moka lobi nanga yo kan si soki na tutio donc ko sala 10 ans à prison non ba dans eza erreur na tutio non te que non na sala que on a commis erreur et commis non sala soki 3 mois kuna na bimei yo ndem to bima perdant donc système ngo biso pe to mituna ka nini sala que non to kima mutuka temeto ki mambula ba miso balobi yo na mutuka wana aza mwa mobile kwa ngande mto ki kwa azokumba ngo na kimele nini donc
le Congolais plus tokoma très complexé. Au moins on est si mutoso ça za kata mutuka au monier danger au but que non, ah c'est la fière parce que ça na mutuka. Eh nga pe non c'est les fières na makolo. Donc le Congolais tokoma un peu complexé na ba craquage ka ya mboka ngo ba stress mboka au moins na be muto tambola me makanise za wana te. Maman mo be balinga ba tout adornement na 24 na mwana. Donc à s'engager, heureusement, chauffeur a qui sage, à kangi frein. Batuli maman la ni, donc à bandi ko beto ba problème na e, donc la grande. Ba problème donc au moins am tabimi na nzele ba otambola, au moins akaka nzoto. Mais molimo na ye zawana te. Ba problème ba au moins ba lia kité, au moins ba o garantie sili ba benganie, au moins ba o soki mwana na ba senta ki e pa kulu na moko boy. Nyon sonné c'est la ramuto ba stress au moins na ramuto otambo na nzela mais azana te. Donc ils ont juste cas que non ba make-up ko ba chauffeur pe musu bazana ko la grande otambola boy yo piéton yo sala boy atindi ke lope mai na ko parce que ye azana mutuka dans mutuka ana kongo comme na ngo luxe bato bazana mituko mona boy otambola na mutuka monika yenda azali kolo leki bat nyons abo ke la bino mai s'excuser pété ya on a ce comme affrontement biso ba piéton na batamituka donc comme affrontement ya mabe. Bandeko boyoki ba réponse et pas ya ndeko de la douceur c'est ma petite c'est propre hein? Makila moko ezo tambola ye wana penza ya kofonde ye banake ndeko moka lobaki Kishasa ezali mboka ya bana na bana mutu akopesa moninga toli azali te bino mo boyoki mutuka na moto ememaka liwa mais mutu ami lobike na kokima mutuka pona nini o azotambusa ngo eza aza mobali lokola ngai ndeko yo kokima no liwate otie fier au bombe mais okota na sama beleti vraiment eza mentalité moko nga kutu ndenge ndeko alimboli yango boye vraiment na yebite pourquoi lika mususu natuna de la douceur nazomona ngo mingi awa na Kinshasa bandeko na Kinshasa soki otamboli journée mobimba ozala mutu ya poto ozala mutu ya awa ozala mutu soko uti wapi il faut oswana kaka wana penza na kialima babenga ngo umbe frichtet na français babenga ngo qui ne sais pas non donc eza obligé faut oswana na ebité pourquoi est-ce que ça moi ba craquage banzala en tout cas na zo ebate. Ah bon, c'est juste tout dans les Congolais, comment à niveau il y a un comportement, nous comprenons vraiment il y a monde entier là il n'est pas les Congolais. Au moins on a les caméras dans simple, au moins on a moto, au tout petit muninga pour se karata pardon hein. Donc bis vraiment sans si qui pardonne à tous à la grande. Au moins on a moto à tout yobo à l'équipe ani na wa na mona tout ce qu'on a ça ni nzela ngweze yomoko ozo panza na nzela ngasko na ça ni donc tozana sens ya komi kiti sate ce qui fait que non ba discussion les autres salama entre biso donc biso na solingo tozala kaka au dessus ya muninga au moment au cause la paix on yati muninga ou bien au chrétien muninga be ah non excusez limbisa mais biso ezala rasouté muto soka bimi na nzela zu ba kanda nyonso oyo azwaki ya moi bakanda no sozaki na butu abimi na wana nzela atuta yo te ayeba ote boko swana kaka bodon azu kaka ba stress ne wana akiti seliango yo donc c'est juste ça que non to yebi notion pardon te to yebi comment koloba s'il te plaît te donc to monika question tumta a lobi donc mutalobi na wana ali yo pozong sena be au lieu que no to simplifier likambo ate alimbisa te biso to roma kaka to che donc comment donc otie libaya to lambeli yango otie libaya balambeli yango vraiment eza pasi et loko babengi pardon et pas ba congolais papa na biso Félix Etienne Kitsekedi aza penza na musala makasi donc aza penza na boulot makasi musala eza makasi po tout à l'heure kaka va to vanda awa muta moto alingi aniata mama moko boye mama wana mutaza na raison mais muta moto akomi kofinga mama wana vraiment c'est triste et lokope ya misatu ba congolais balingi ko sambela mingi ba mangomba eza tellement ebele mais on dirait bazana foite bon monika ndenge cœur sensible aza awa na yaki kokuta ngo makambo ngo awa soki mutaza na voiture kitoko
surtout ndenge na uti poto boye okomona Congolais zo bafandi groupe balobi tala batu nzamba yeba bango wana mais okomona ndeko wana akenda ke église mais bakoma ko benga biso bata poto tala batu nzambe ayeba pourquoi kombo ya mabendenge wana. Bon, c'est juste moni sonné tumta romi na passe akoma ko limiter grandeur nzambe. Poto eza nango e paradis te kozana mutu keza sopeto dans la grande dans oyebi na Congo commence kaka moi jeune mo ya 25 asombi moi rave 4 à côté loge. Mais bino kuna eza normal. Moi na 25 ans kozana mutu kama biso awa tellement kozanga passe au mona be mutu ala mka depuis tonga ozanga ta $10 mais soka monument muninga na moi rave 4 à Simbikis jika uti poto batu nzamba yeba donc bato nzamba yebi ya pamboli bango mais ye azana kata souffrance c'est juste ezaka kaka na mwa muke siko tangu ya zolo bande wana ke bato nzamba yeba ponga mona kutemi nango telima ebele soki na oleka kaka tala bato nzamba yeba azolo bango avec haine ou bien ezaka ka momo rebimi eza haine koti donc eza haine au début ezaki nango normal mais est-ce que comme vraiment haine au mona boye autant donc ozota mwana nzela olati lamba boye kaka jalousie koto mona donc au mona be muto yebita zobwa ke lokambwa kela parce que la te lamba parce que quand si moi souka bien donc le Congolais to comme na haine ya makas entre biso nyon soneza à cause ya souffrance parce que ce qui est mutu no sabane ko sala o se retrouver na mbongo na e oyo kuna somba mutuka oyo kuna somba lupango kuna somba lamba isa normal mais tel maison na catégorie ba mususu bazozwa talende sali un noir na ebota katsa ba Congolais. Vraiment petit sœur makambo et bouger ngai mutu donc ezo kende kaka na lolenge ke baza ba sorodiongo bankadi mpemba baza bato ba vandisi mitema mabe kati na bango Congolais na ebité soki to s'en sortir quand puisque mutema mabe eza makasi kaka ndenge leka lobi nazalaki na bis ko solo nazo solo la ndeko azalaki pembeni ozo senti penza komi na kanda mais na sali eloko moko te akamati faux lunettes ne ya 1500 francs congolais à tie ngape nazalaki na lunettes na nga na tie mais akomaki pena na arrêté akiti mais nga na salaki concurrence na yete na comprena ki yeke haine ki mutema mabe sikoyo pasi ezali bien sûr mais ce que pour nani bato bazobota ibele il fallait bato basuka na mwana moko to mibale bon kobota oneza dans un cas de souffrance rolinga mobile boy parce que ba mibali bayaka na bango bakosi biso na vie souffrance oza na wana banda ku ba famille belé ba papa basela susu banelo roté au moins na mobile alingi moi jeune fille apese moi $10 moi $20 au lieu que no biso ba jeune fille toza la sage place nazo kende soki lelo na zemi mwana nanga kotanga mwana nanga mais otali kaka lelo apese nga $10 na kezandu le bigo na pinga $20 na kezandu ale tant pe bo kende kuna olobana te ke no papa to mi batela te mobali pesa lobi na te nga na linga ngo te bo ke kaka bonga ale so pe komi na zemo sani malam kutona kena tana mwa ba $10 kana na zwa ko lieke na fa na ndako oyo to lia kutu kaka matembele so iparenze momo ebimo oyo ki ngo dernier mat tanga zemi na lemi na lembi kolia matembele pa ba parents oui tanga zemi na lembi kolia matembele pa ya ba papa siko epa ya ndeko mobali oyo ke ye pa sak peka mutapasi boy epa ndo kolia sofo kasi de moi $10 kana tanga wapesanga oko sali moi wenzi basa dans asali moi wenzi ale nda monika ye moko nde soka linga lia demi mi pandi alia quoi un quart ya quiz alia kilo ya mabumu kaka ye wana siko ye moko nde mtako mo gérer donc to comme na soko précipiter makambu likola passe OK non kaka bibota le siko ba distraction pesate bino kuna la grande bozaka na ba formation bozana ba cours de langue bozana ba nini bisko biso ba biloko na ezate ba cours non so kende boy cours gratuit ezate car faut pe samboro mais au moment so net ba sele biso ba formation ne comme gratuit maintenant so zana ba occupation 10h fona kende cours 11h fona kende cours maintenant ce que distraction ezate to komaka to la mukina tango ozeli appel mobali ya bengio kaka lo sokoli okei donc vraiment to komi na biso na suka metiti matie penza signe boye foko landaka
mobeko na musala na yebiso ezali ya koloba ye ezali ya kofilme soka lobi to kata yebiti na biso to debordaka te metiti malimbisa mwa muke mutuna moko penza ezokimisa ba mama mbangu esanga na mawa soki mutu yo ko répondre kame koloba mingi te soki mutu apakola ba produit azika na elongi ba komi penza mal à l'aise ana Kinshasa bazobenga bango banani baluva mambu luva mambu soki luva mambu soki ozika elongi na ba produit bazobenga bino baluvwa mambu bosala attention na ba produit baluvwa mambu awa bazokima mbangu soki mama moko azoleka na tata elongi boye luvwa mambu akimi mbangu vraiment nga na suki na nga awa na pesi bandeko nyonso tumbote o bakolanda video oyo ndeko pesa mibale misatu mbote po tokata émission na pesi mbote na Blaise na kati Angleterre na moni entre parenthèses bye bye ngape na pesi Prince Umokoko mbote be na kati Arigini zwa mbote uti na cœur sensible yonde makambo ya de la douceur na kati ya Congo check na bosana ki batumi baleo que non so na bosani bango kozala dégâts. Je vois Blaise Bazaba na Londres élève ya Will Pamunde que balobi bino nde makambo ba gros bisous de la douceur na bino yoyo balobi Blaise Bazaba nde makambo na kati ya Londres élève ya Will Pamunde que na kati ya Londres. Donc je vous aime beaucoup na biba meilleur vœu. Bonne année. Je vois maman Jackie, Namoni, ma famille Bélange Munda, Namoni, Jojo les donateurs, mon son, mon frère, Balobi Yonde Makam. Je vous aime beaucoup, toute ma famille. Je vois Rachel, je vois Despé le général, je vois Bellamy Munda, Nakatia, Yonde Makam, Nakatia Bruxelles. Je vois toute ma famille, Lydie, je vois Gloria, je vois Esther, Namoni mon sang, il y a passé de moi. Et puis na souhaité ba bonne guérison à mon grand-père Katou Manga le Dieu général, mes respects. Check. Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo